Hello, 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 bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend ya kaka oyo bandeko nanga bokolanda video ya ndeko na bino Mimi Selunga mwana batu ya Nzambe kaka ndenge na isaka bino bandeko mwana batu ya Nzambe aye lisusu liboso na bino kopesa bino bonsoir, bonjour pe nazozela vraiment ke bonsoir nanga ekuta bino na ba santé kitoko nzoto kolongono elongo na kolo esumasi ya pamba te yango wana nde vraiment eza très important bambongo mituka nyonso wana soki santé eza malamu te oko enjoy vie ndenge nini mais tosepela soki santé nano eza bien donc soki santé eza bien c'est que makambo nyonso eza pe malamu yango wana vraiment nga ndeko na bino Mimi Selunga na tunaka nano ba santé santé ndenge na dimine moi lumière santé ndenge ni ba santé na bino ba santé za bien soki ba santé za bien nzamba za lokumu soki pe ba santé za bien te nzamba sala grâce ndeko moko okutami na hôpital oza na esika moko boya pasi nzamba lola vraiment accordé au grâce omona bolamu omona loboko na nkolo bandeko na nga na ye liboso na bino lisusu na esengo nyonso tosolola vraiment boyebi ndeko na bino Mimi Selunga alinga kosolola na lobango chaque fois soko sololi te bako solola yo donc photo sololaka po ba solola biso te ezosengaka photo solola bandeko na ngai eza pasi pe mawa litalo yo bongo nanga obimisa kwa liso nanga so eza senene oui bandeko na ngai donc na eto solola avant to solola na pesi babone na nga nyonso bambote bosabone na chaîne ya mwana batu ya Nzambe bosabone soko lingi koza problème te sabone na chaîne ya mwana batu ya Nzambe po soko sabone te bako abonele yo donc yo moko deja zwaka je sabone massivement na chaîne ya mwana batu ya Nzambe bandeko nanga eza pasi pe mawa kaka nde na lobaka ti toyaka na ba video tozozwa ta na biso ya kosala tozozwa ta na biso ya kosala ba video ya koya kote ya moto moko ya koya kolongola moto moko na mabe bandeko nanga po tozotala monde ezokende mabe makasi mokili ezokende mabe bandeko nanga bondimelanga na ebisa bino chaque fois bondimelanga mokili ezokende vraiment mabe makasi bandeko lisolo lelo na ebetela bino eza lisolo mo vraiment ya mawa pe ya pasi esalamaka nango ezosalama kute ekoma deya lokola habitude to meseni tellement na makambo yango ekomi kopesa pasi pe mawa vraiment donc tozoyeba te ndenge nini tosambela mabe tosambela te mabe tokende beglise mabe toke beglise te mabe eza nini eza lisolo mikolo ti koleka na betela bino lisolo ya mama pasteur abimaka na mondimi na bango donc mondimi abima na mwasa pasteur na bango eza histoire vrai lelo na ebetela bino su histoire vrai boteni nga regret te ya koloba keka mama Mimi aloba chaque fois ka makambo ba pasteur non tant tozomona mabe fo kolobelaka mabe fo kotelemelaka mabe Bible eyebisi biso tozala ba ignorant te tozala bato oyo tobombaka mabe te pamba te mabe eza mabe badenosaka mabe bandeko soki tozotika bapaster baza bato biso nde tokoki mpe koede bango mpo bazonga na nzela excès ya koexpose bavi na bango makambo mabe bazosala tango bazomona yango tango mosu koyi kosunga bango koyoka pe soni mpona koyeba kotika makambo oyo bazosala eza kitoko te eza pasi pe mawa yango bandeko na ngai comme conseil ya mokie na ye naloba bato oyo bomona pasteur nalobi teke bapaster nyonso boteni nga regret te bandeko na nga po biso bato mangala biso baafricain biso bacongolais tozwaka makambo na ndenge mosusu na sansi mosusu moto aloba likambo na lolenge mosusu moto mosaki kobalola na ndenge mosusu tango bozolanda bolandaka bato bien olandi video ti na suka oyeba nini ndeko azoloba pe oyo ndeko alingi koloba bandeko na nga pasteur aza moto
Pasteur aza lokola yo, aza lokola nga. Lelo na kola mukana tongo, nzambe pasa elinga grâce. Na komi pasteur. Bakon bien ape pasteur mimi. Oui. Misusu pe alamuki ka boye moko eza grâce ya nzambe te. Na makasi na ye moko kaka. Na bokasi na ye ya kimwasi pe ya mobali. Alobi ngai na lota koza pasteur. Fona za la pasteur. Il faut nazala kaka pasteur. Asali pe makasi akomi pe pasteur. Siko na yango wana bandeko. Foto keba. Nani oyo yo oko considere take pasteur. Pasteur oyo oko considere oyeba ye malamu. Soki oyebie malamu te eza pasi pe mawa ba pasteur mingi. Na lobi bango nyonso te mingi. Tanto lobi mingi, mingi bandi na mibale. Misato, mine, combien bakei, ekomi mingi. Bazo bebisa ba vie ya bato. O lisolo nazo betela bino, eza lisolo, eza histoire vrai, bandeko na ngai. Pasteur, eza na ndeko moko. Eza na ndeko kombo na ye, natala kombo. Kombo ya ndeko kombo na ye, natala kombo vraiment. Kombo ya ndeko na biso Ben. Ben Bregt. Ben Bregt. Donc, na anglais tokota ngo soki Bragt. Bragt. Soki natali yango bien. Eza kwa ba kombo moko ya mwa ba anglais boye. Bandeko na nga ndeko na biso na kombo ya Ben. Papa na biso na kombo ya Ben. Azalaki na mwasi na ye. Basalaki 12 ans ya mariage. Tango basali 12 ans ya mariage, bandeko, boteninga regete, paste nazo tanga, makambo o ba, tango bazo bananga ndi nazo komo. Paste na biso, ndeko na biso, basaki 12 ans ya mariage te, donc, toloba, oui, toloba bafanda ki, elongo na ndeko na biso, mwasi na ye, na kombo ya Tina, basaki 12 ans ensemble, na vie conjugale, c'est conjugal. Sikoyo bandeko bazaki na bana na bango mibale. Moko ya 7 ans na moko ya azaki mukie. Après kokende na église moko, bamoni ke ba koma kosambela na église moko. Basala oui bandeko na biso basala penza mariage traditionnel, basala pe mariage ya pembe ndenge balobaka voile kwa basala pe ya église. Bozomona bakei baye ko découvrir église ya papa na biso moko pasteur kombo na ye Moses Adeo. Pasteur wana tango bandeko bakene église wana, papa na biso ndenga explikaki, tango bakena église wana, bandeko na ngai, tango bakena église wana, baye kosala nini, baye kokoma na église wana, bakomi kosambela. Tango bakomi kosambela na église wana, pasteur aye kopesa mama Tina. Aye kopesa mama Tina, mwasi molongani ya papa na biso Ben, aye kopesa ye place nde balobaka do apesi titre kwa na kati église. Titre nde makambo, donc bato ebele soki aza na titre te aomona kasambelaka te. Pa bato ebele linko bake titre wana oza na wana église, soit mama diaconesse, soit mama soki nani bakombo ebele bato baza na ya lokumu na kati ya église, ebele bamona soki aza na kombo wana nde donc akoti lola, yango wana nde lola, mais ngana oyebisa bino bakombo wana eza lola te, lola eza motema ya moto. Donc pasteur na biso ayaki kopesa mama na biso wana na espace ya 7 mois. Tango basali ka 7 mois na kati église, mama na biso baye kopesa esika na église. Tango ye kokoma na esika na église, après mama akomi kokende beglise ko fréquenter mingi beglise. Papa soka tuni kaka mama lobi nga naza na musala, naza musala na nzambe, nasala kaboye, nazwa place, naza swati nani, naza papa akomaki kotikela mama tan akende na ye na église.
Tango maman na biso akomi kokende église nzoka ezalaki mayele o pasteur amonaki azwila mama pasteur po tango azokende kende église apesi ye charge na église mama na biso Tina akoyeba kozalaka tango tout le temps na pasteur. Bozomona bandeko na nga nde bato bazobomaka bato. Donc ndeko na biso mobali na komba Ben amoni ke bakei église bakei po bakende kosambelaka po ba ndenge ezalaka kaka. Bozomona tango baye kokoma na église wana nazobandela explication tango mpona bande kotanga na maîtrisaki pena na lisolo yango bien te. Donc tango bayaki kokende église mama na biso Tina na espace ya 7 mois papa pasteur aye kopesa ye place akoma mokonzi moko boye na kati ya église. Nzoka ezalaki mayele ya papa pasteur po ameka kopusa pene ya mama. Tango yo ozokende papa tikali na ndaku pasteur bozaza na pasteur soki pasteur aza moto mabe pasteur aza moto oyo asilisa nanu baposa mokili te donc mabe koya lolenge papa wana pasteur wana azalaki deja na mayele na ye moko boye pasteur na bango na kombo ya Moses azalaki deja na mayele moko oyo amonaki akozwela basi na ndimi peteke oyo eza mwasi liboso ye azwi eza ndenge na ya salelaka donc ayebi ke nde naza boye na kosala boye na kozongisa boye bandeko na nga eza pasi pe mawa tolanda lisolo na bokebi. Tango baye kosala bongo mama na biso azwi place akomi kokende ba répétition banini papa lobake na fona kende église naza wana na oyebi place bapesanga fona sala boye fona zongisa boye fona sala boye fona zongisa boye na ndenge akendaki akomaki kokende église. Après mwasi akomi kokoma différent na kati ya ndako mobali azo comprendre lisolo te mais c'est quoi ça maman okomi kaka boye okomi kaka baloba na yo boye baloba no boye akomi donc ba comportement ekomi ko changer mama na biso ndenge ba comportement ekomaki ko changer mama na biso après oui tango sko eye kosala bongo mama na biso Tina aza mama pasteur te mwasi ya mondimi bakotaki église akomi kokoma kaka différent na ndako akomi koma différent mobali aloba boye te mobali asala boye te mobali azongisa boye te bakomi kokoma bongo après ye moko kaka mokomsu papa mobali azalaki te ye moko akanga biloko akenda na bana na bango mibale esika kendaki na yo nanga na papa mobali ya bana na papa ya bana na ye bayeba te papa ya bana bandi koluka luki mwasi nanga ke wapi na bana aluki atiki voir même na kosala pona kolandela makambo ya mwasi na ye bandeko nanga atiki voir même na makambo kosala pona kolandela makambo mwasi ake wapi na bana aluki amoni te abengi pasteur mwasi nanga azomona te boye na babi ngai na yebi te bango ye pasali lokola ke bazoluka lokola aza na mawa ya papa wana ya papa Ben wana azosala lokola ke ye pe azoluka yango bandeko nanga eza pasi pe mawa eza vraiment pasi tango abandi kosala lokola ke ye pe azoluka orke bango deja bazalaki na bango ye akende kotsa mwasi wana na bana na ye nesika moko boye atsa bango nesika moko abomba bango après le temps pasteur asalaka nini ablokaka papa oyo te abloke papa oyo abloke papa Ben tanga abloke papa Ben wana papa Ben benga eloko te benga eloko te tango aye kosala bongo après aye abandi koluka amona te pasteur abloka numéro ne tout elekaka lisusu te pasteur nani mwana mobali o Ben nga pe lisusu mwana mobali Ben aluka boye azongisa boye azomona bango te azokoka pe soki kozwa pasteur na bango te abi bo pasteur ablokanga boye ndenge ni mamero nyonso pe ezoleka te atika
eleki mwa tamo koboye bandeko na ngai likamba kokamwa tango ekoleka mwa tamo koboye papa oyo aye komona kaka baye kopublie mariage ya Pasteur na mwasi na ye Tina. Bandeko nazolakisa bino ba photo tango Pasteur aye kopublie photo ya mariage bandeko na ngai bango oyoyo bozomona. J'espère que bozomona mwasi yeyo mwasi kitoko bango babalani awa babalani yeyo awa emonani bien we bango oyo mwasi ya bato mwasi ya mondimi na ye mwasi ya mondimi Pasteur yeyo toye koleka naolakisa bino susu ba photo donc somo tro awa papa na biso donc yeyo awa lolango na mama na biso awa bazopesa na lipwepwe donc emonani ezomonana bien te. J'espère que bozomona bato mibale donc bango oyo bamonani bien siko awa bango oyo babalani vraiment bandeko na nga eza pasi pe mawa awa sikoyo photo nazolakisa bino sikoyo eza photo oyo eza photo sikoyo ya mama ya ye mwasi yango o babali kona bozela mokie ezwa mwa molili oyo sikoyo eza na olakisa bino sikoyo eza photo sikoyo ya papa tango bazalaki na mwasi na ye bango bomoni na bana na bango mibale couple yango oyo bozomona papa na biso Ben yeyo mwasi pe ye wana na bana na bango bandeko na ngai bandeko eza pasi pe mawa bozomona Pasteur donc frère alobi tangu kaka aye komo afanda kaka boye pa bato bakomi kotindele ba photo tala mwasi na yo te mwasi na yo mwasi basali pilolilo na papa Pasteur ya kafu piloliloli donc na Pasteur libala ya kafu frère alobi Pasteur aye kopublie alobi wana nde eza mwasi oyo nzambe atindaki ye Saint-Esprit kitaki utaki likolo ekiti na mabele nge elobi na Pasteur mwasi na yo nde yeyo mwasi ye na yo yeyo donc Pasteur alobi publier photo alobi femme de ma vie c'est elle donc mwasi avi na nga yeyo Pasteur alobi molimo nde motelobaki na ye ke mwasi avi na ye yeyo bandeko na ngai tozokende wapi tokomi wapi frère oyo alobi apandi ba video soki ba photo na ba réseaux sociaux apandi yango po bato apandi pe lisolo oyo po bato bazwa mayele alobi fo bato bazwa mayele tango ozokende na mwasi na yo na église keba tango ozokende na mwasi na yo na église ozokende na mobali na yo na église keba paske mokili eza ya kobeba alobi donc nakendaki na nga kotika nde mwasi na ngai ide na nga kitoki sambela orke nakendaki nde kotika mwasi na nga po akoma mwasi ya Pasteur donc ngai moko nake kokaba mwasi na nga pona nini bikota pona nini kokende église bandeko nanga epesi pasi pe mawa vraiment epesi pasi pe mawa kotala lolenge oyo mokili ezokendela ezopesa pasi kala tozali komona misala ya mabebo ete ya ba Pasteur kala ezalaki ya kobombama ozomona Pasteur vraiment bozozwa ye na esika mosusu me lelo ba Pasteur makambo akomi kosala
bandeko na nga eza pasi pe eza mawa. Vraiment eza pasi pe eza mawa bandeko na ngai. Eza pasi. Tala ki motema mabe moninga sasali foyer na ye. Moninga sali foyer na ye. Mwasi na ye. Na bana na ye mibale. Bana baza mike bomoni nde na lakisi bio na foto bakangi bango to bilongi. Bana na ba mike. Pona nini papa pe en plus soko tali mobali wana ya libala beni wana na ye mwasi wana ezo concorde kitoko. Mena pasteur aza mokolo. Pasteur aza mokolo ya tina wana. Na musika vraiment epesi kutu te simbi te couple yango. Esimbi ata mokete bandeko na nga. Esimbi te. Donc couple ne simba ki vraiment na mobali na ye o baboti bana. Pe na aja bana na bango ezo simba mobali wana na mwasi wana ba continue ko bokola. Fa ba continue ko bokola bana na bango. Metala diable ndenga za impoli. Papa wana ya mokolo wana sabimi misisa partout. Abimi déjà misisa. Ne longi yango kutu donc nzamba limbisanga. Ebimisi déjà misisa. Mais aye ko détruire libala ya jeune fille ya batu. Po akoma mwasi na ye. Nini ezo garantir biso ke mwasi oyo bako koma koko na tata oyo. Na aja tata oyo eske. Na aja tata oyo. Abala te, abota te, a divorça combien de fois toyebi te. Mais pona nini ozala motema mabe boye bandeko. Pona nini ba pasteur misusu boza mitema mabe. Bandimi bakoma lokola binemi na bino. Bandimi situ mibali ya bandimi mingi bakoma lokola binemi ba pasteur ebele. Omono olingi mwasi makasi, olingi mobali ya batu te. Olingi confiance makasi na mwasi na ye, mobali opesa ke confiance te. Okobenga mwasi ya batu, bobandi ko solola, ata mbote okopesa mobali wana te. Yoka kosola na ba mama, yoka kosola ka na ba mama, ba papa etali yo te, eza mabe, ba pasteur. Eza mabe, ba pasteur bosala ka ba biloko abo eza bien te. O eza ko détruire esika o construire ndako baninga esika o mona ke ndako baninga ezo koya ngana ya na ede na tsalo yo koyi isi lisusu ndako baninga o pandi lisusu ndako baninga oke ko détruire ya moninga oke ko construire ya yo. Est-ce que ndako wana ya pasteur wana eko humela parce que ya construire yango ndenge a détruire ya moninga yem ta détruire libala moninga. Libala ya papa bato yango bandeko tozala mayele. Tango tozokende beglize eza naona ndenga mabete. Kande babi salvation eza individuel bandeko nanga. Tango tokebe eza misala te ya beglize mteke na biso na lola. Balobi to sala parce que balonde kaka Bible koma kaka eloba ke bakotuna moko na moko salela kinga nini. Oui eza mabete. Eza mabete bandeko nanga. Mena biti nini oyo osala musala eglise mingi bakoma opesa ba poste bapesi o apesi ser boy poste wana mingi bakoma osepela kana ba poste na kati ya eglise pona nina nzela poste wana ozine eglise bosala kama bena pasteur. Mais nzamba kotuna bino un jour. Nzambe akotuna bino ka ndenge botuna boteya kabatu ke salela nzambe po un jour nzamba koteya akotuna yo osalela kinga nini na pesa ki o voix oyembela kinga te pona ni na pesa ki o maboko o dirija ki te poni bino pe nzamba kotuna bino na pesa ki o bampate pona nini o détruire ki ba vie na bango na pesa ki o bampate yo o kamba bango na pesa ki o elibota moko yo o encadrer bango o panza ki bango pona nini o kotisa ki mabe kati na bango kota ki eni kati na bango panza ki bango pona nini o botola ki mwasi ya moninga pona nini. Nzamba kotuna bino ndenge bino boloba na bandimi nzamba kotuna biso pona nini osalela kinga te bino pe boyeba yango nzamba kotuna bino po musala o bozo saleza ya bino teza musala ya nzambe eza musala ya nzambe
mwasi ya moninga ke repete tika ye obanda kolula lula ye pona nini obanda kolula mwasi ya mondimeno pona nini okolinga bokangama na biro na mwasi ya mondimeno pona bosolola masolo nini o mobile nako ekoyoka te kaka yo na mama mondimi non bapapa botika biloko wana botika biloko wana eza mabe bozosala mabe bozodetruire mabote ebele kaka bapaster oyo bokoki kokamba moto aya na likambo na ye bato bakoma lelo kobanga kopesa likambo epai ya paster bakoma kobimisa bamibali ya baninga bandoki bakoma kobimisa mibali ya baninga bepuissant bakoma kokota na mikongo ya mibali ya baninga mpo nini kayebimake mobali wana eloko te nga nde moto nzambe atindi yo tala lokola paster oyo moninga ye na mwasi nene eglise ekomi nini keo mwasi oyo nzambe alobaki Saint-Esprit kitaki eloba bongo siko soki Saint-Esprit po anini okimaki fale ozala wana lokola eza Saint-Esprit moto elobaki fanda wana po affronter vraiment kolo mwasi po affronter ye elakisa pena keza po makama nzambe baboya yango te soki Saint-Esprit elobi nzambe akosaka te ya nzambe alaksa nzela yango balobi nzambe apesaka vision apesaka pe provision soki ezalaki libala na yo falo affronter frère wana oweleli kokimisa mwasi na ye pona nini okimisi mwasi na ye moninga azotuna papa mwasi nazomona ete okosi ye tina suko ke kobala ye siko tango yo bali yo kanisaki ekobombama yo kanisaki ekobombama papa tango yo bali okanisaki ekobombama tala nde bozodetruire mabota bato tala nde bozodetruire bandako ya bato bavision ya lokuta baprofesi ya lokuta bozobebisa mabota bato bozobebisa mabala bato bozobebisa bandako ya bato esiko kende kotia kimia yo moko omemi susu desordre lelo bato bakomi ofanda na bandako bato bakomi koprefere bafanda na bango na bandako po papa moko akutama dia na shock in église mama moko akutama dia na shock in église alobi malamu nafanda na ndako nasambela nzambe mikumba ya bato wana eza na mituna bino bapaster mikumba ya bato wana baofandaka na bandako eza na mituna bino eza na bato mosusu bafanda na bandako po paster abetisa ye libaku eza na bato mosusu bafanda na bandako po mama paster abetisa ye libaku moto amoni alobi non na okende na nga so église te po na ndako na nga nazalaka na nga na kimia soki nakende église kimia eza te moto afanda ndako baza ebele ezosalama ebele bandeko na ngai sikoyo boye ndenge frère oyo paster akimi na mwasi na ye frère osoka komi ko se révolter na bapaster frère osoka lingi soko sambela te frère osoka keya koyi kozwa lobi engagement mususu azwi mwasi mususu soki bakomi na église alingi mwasi na koma dirigeant te alingi mwasi na zwa poste moko te na église baloba nini bakoma ko condamner po bapaster nde na tango wana soki mobali aboyi na yango ekomaka ke mobali naza na misala omoni ita lingaka tosalela nzambe orke moto ase amoni buzoba na mwasi mosusu akolinga lisusu te ke papa na ke repete papa na ke mobali olinga te po libala na ye ntango bazali na bango kosambela te azali ne na ndako bazali bien kosambela bake kosambela na église eluki baproblème epandi bango mwasi akimi na bana mobali atikali ye moko bozolukela moto bato nini yango ateya lobi epesa mayele bacouple ebele bateyama keba na mwasi na yo keba na yo papa moto ozalaka na baconfiance ya paster na bino confiance 100%. Bapaster a bien baza, bapaster a mabe baza ebele koleka ya malamu. Ya ebele baza mingi, ya mukie. Ya bien baza mukie. Ya mabe baza ebele bandeko. Bapaster bazali. Eza na paster ya o bazo saela nzambe na bosolo.
baza ebele. Mais zape na bapaster o bazo saela nzambe na lokuta. Baza ebele koleka kutu. Ebele. Baza vraiment ebele bandeko na ngai. Baza ebele. Après ekomaka nini ki o mobali wana aza ndoki, mobali wana aza ya misala mabe, alingaka mwasi ya na église te, alingaka mwasi na bana kutu bakende église te, alingaka kutu basali na nzambe bakende na ndako na bango te. Moto si amoni makambo ya boye. Soki lobi nzambe apermettre aza so mwasi mususu. Est-ce que papa boye vraiment kolinga vraiment mwasi na ye confiance ni na kozala nango ke mwasi akende akoma mama diakoneza ke kontaka mbonga makabo batikala na pasteur ekozala te bandeko nanga. Ekozala te. Ya boye pe mobali ya boya ko okutana na mwasi moko aza na vocation na ye nzambe satya kati na ye grâce likabo ke akozala mosel na nzambe. Omoni ke mobali ya boye pa ko epe ko arrêter lipamboli ya mwasi na ye. Po nini amoni deja amene na koba non okosala ngo te po tango bando kende be église bozo ke ekutana ba pasteur ya kokotisa deja eloko wana na mutu na ye. Akokotisa eloko wana kozala grave po etikali ye na mutema ke mwasi na ye amemaka na église babotola e frère te mutu ya balabala te pasteur akimisi mwasi ya batu après abali ye. Bandeko na ngai eza pasi pe mawa. Totala esika mokili ezokende, totala esika mokili ezomema biso, totala ba réalité oyo bato bazokutama nango. Lelo soki mutu towela kokondanaka te. Soko omoni mutu wana kenda église te, omoni mutu wana sambela te, kowelela kobenge Lucifer te, kowelela kobenge ndoki te o aza ndoki. Non. Na yebisi bino ke mutu akenda église te aza ndoki. O baza na église nde ba santo lokuta. Wana lokuta makasi, lokuta kobanda lelo ti lobi eza lokuta monene. Opia bayembaka lokuta monene, lokuta monene, lokuta ya monene nango. Eza lokuta. Église nde eza vraiment hôpital. Esika bato malade ya modèle na modèle bazali. Eza na kati ya église. Ebe église ya lelo eza hôpital. Okokuta bata maboma, okokuta basi ya bazemi, okokuta soki bato bazaka na ba problème. Donc okokuta donc na kati église nde. Na kati église okokuta chel nyonso eza na kati église. Siko comment expliquer boke lobaka ke moto afandi na ndaku aza ndoki, moto afandi na ndaku aza démon, aza Lucifer, bakenda ke église te. Nani alobi ke église eza motema, église eza église nemte kota mtu na lola. Non, église ekokota mtu na lola te. Église ekomema mutu na lola te. Eloko ekomema mutu na lola ezali yo mutu. Eza motema na yo, sincérité na yo, kibonzambe na yo, ndengo memelaka nzambe na motema, oza hypocrite te, oza yango. Ekokende église ato bandi kokende église banda lelo. Ti mokolo kokufa. Soki motema na yo ebongwama te, soko bongola motema te, soko yamba Yesu Masiya te na ndenga bosolo, ndeko nanga oyo salaka eza perte ya temps. Esiko lala bapongi na yo ti 10h, 11h, 12h, nazo pekisa muta kende église te. Mutu fa kende église. Ba bâtiment, oui, mutu fa kende po anya kete parce que konezaka bien. Bokozala na ambiance, bozo yekola makambo basali na nzambe bazo lobo bino boyebaki te, bozo yekola yango eloko moko yebaki te. Ta musu Bible na ndako ezaka yo mwa difficile po tanga m'église tango ke yo zo tanga ba makambo ebele bozo yekola na baninga bozo partager batei mateya moko yo yebaki te. Oui, eza très important kokende na ba bâtiment po nanga na benga yango ba bâtiment po église eza oyo. Église eza eloko oyo eza na kati yango nde église. Église eza motema moto. Wana eza ba bâtiment. Donc tango tokenda na ba bâtiment wana bandeko nanga kende na motema bosembo, kende na sembo, kende na sincérité,
kende parce que nzambe atangela yo vraiment mokolo na suka osalelaki nzambe na ndenge ya solo esika na yo ya nkembo nzambe abombela yo yango yango wana bato bakendaka na babatima me soko ozokende na batima mpona koke kolakisa eloko oyo nga na lati ya pembe mpona koke kolakisa biloko ya matoi periki mpona koke kolakisa veste olataki mpona koke kolakisa soki eloko nini mpona kozwa basi ya baninga kozwa mibali ya baninga koboma bamininga kotia kisongisongi yeba yango ndeko na ngai motema na yo soki eza na yango malamu te atokeye église yango 1000 fois atokeye yango soki combien de 1000 fois ndeko na nga ya mwasi pe ya mobali ozosala na perte okoza na batitre ya modele na modele achi bishope soki bishope soki nani soki docteur na ba docteur matins baza kaka na kati ya baeglise oyoka docteur oyoka kuna soki infirmier pasteur oyoka kuna docteur pasteur oyoka kuna donc bampate so oyoka kuna nzambe oyoka kuna na bakombo nyonso lokumu bapasteur bazwa yango mais eske oyamba Yesu po yo moko ta moso oza pasteur ozoteya bato me oyamba Yesu te ta moso yo moko ozoyambisa bato Yesu yo moko oyamba nanu Yesu te yo moko oyamba Yesu te mais babiso ka boye ozokende église botomona lokola ke bapasteur baza basante pasteur aza mosantu te pasteur aza mosantu oyo aza na motema malamu oyo aza na motema sembo oyo aza na makanisi ya mabe te mais pasteur nyonso oyo aza na makanisi ya mabe motema eza sembo te azali pasteur ya malamu te ndeti papa oyo moninga amemi mwasi na ye na église oke kobotola ye mwasi wana komi ya yo bana wana okimisi bawana papa eske mobali o vraiment bandeko na nga lelo bozomona esika bato bazobebisa bavie ya baninga eske lelo pena tata oyo akolinga lisuku okende na babatima akolinga vraiment kokende ketongo etani toke église bandeko na nga eza pasi ezala ta déception mosu te mais déception bazwi ye mwasi na ye ka na espace ya 7 mois bafandi 12 ans na mwasi na ye na espace ya 7 mois bafandi na kante église esika pe babebisili bango makambo nyonso eske vraiment pasteur oyo nzambe vraiment ata balobi nzambe wi nzambe alimbisaka mais lisumu oyo tosalaka oyo vraiment keza pena yo moko zoyeba ke nazosala pena moto mabe nzambe kaka na mawa na ye lokola ye aza lokola mwana moto te lokola nzambe aza lokola biso te tokangaka likambo bando kanga likambo na motema na yo nzambe aza nzamba mawa aza yango babengi rabi aza vraiment rabi po tokoloba te ke nzambe akolimbisa te nzambe alimbisaka ne kaka nzambe aza nzamba mawa mais kanda ya nzambe ezali kanda ya nzambe nde tobanga po nzambe soki akiti na kanda na ye nzambe soki akitisi kanda na ye ekozala pasi pe mawa moto moko akoresiste akozala te ekozala pasi po nzambe kanda ya nzambe eleki bakake eleki na ya bakake kanda ya nzambe tobanga kanda ya nzambe tosalela nzambe na bosolo tosalela nzambe na bosolo tolinga nzambe wana tolinga nzambe pe tosaleli na bosolo bandeko totika hypocrisie po pasteur o makambo asali azalaki hypocrite akosi frère abato apesi ye bagentil na suka azokofula azokolia azokofula azokolia tie na suka nango alie bandeko esali pasi pe mawa couple kabwani pona mutu songolo pakala te oyo amelaka masanga na ye me couple bato epanzani pona pasteur couple epanzani pona pasteur nde apanzi couple ya bato vraiment epesi pasi pe mawa nzambe alola amona bato nyonso oyo bazokosana na nsima ya nzambe
lelo eza mabe te moto nyonso akoma nzambe eza mabe te. Foto reconnaître na bandoki na bato ya mabe na bamiyibi na banganga moto nyonso fo reconnaître yango tozomona moto nyonso nkombo ya nzambe. Oui, moto nyonso aza na droit kosanjola nzambe po akokani na moto te. Yango tozomona moto nyonso kaka nzambe il faut po aza nzambe, aza Dieu de tout puissant. Mabolongo nyonso ekogumbamela ye ezala oza soki nani ye moko Lucifer ayebi ke nzambe aza nzambe. Yango tozomona meme bato mabe kaka nzambe, bato malamu kaka nzambe, me ye moko nzambe ayebi nani aza ya malamu na nani aza ya mabe. Biso te moto akojuge moto te, nzango alobi moto ajuge te. Po ye moko na suka ayebi ndenge kosala boye, ayebi ndenge kosala ngo. Ato mikumbisi ato lobi nini osali ye moko ayebi ndenge koyungula mokolo na suka. Wana eza mosala na biso te, eza ya ye moko. Epesi pasi pe mawa lisola pasteur oyo Moses oyo abebisi libala ya mwana mobali ya bato beni na mwasi na ye Tina. Epesi pasi. Nzambe akutana na ye. Nzambe akutana na papa oyo na nyonso asali mama bato. Vraiment bandeko na nga wana ezaki na kaka video na nga nasali po epesaki nga pasi komona makambo ya boye. Eza pasi pe mawa na bato yango na yaki pe nalobela bato oyo ezali te bamonaka pasteur aza nzambe te. Yo po okoki kobondela mpona pasteur, okoki koyede pasteur, okoki pe kobondela mpona pasteur nzambe ayoki yo. Baza bato oyo baza na mai na makila, bazaka banzambe te. Moto omonaka nzambe ya pasteur osala mama na erreur pozomema masumu. Donc bandeko na nga tozala prudent, toyeba totika ba sentiment eloko wana so ozomona ezomema na mabe kata. So omoni lisolo moko boye ya pasteur azotia yo kolula yo baye oza boye keba deja fo ozwaka je po moto aza kaka moto. Moto aza kaka moto, nzambe nde moto aza nzambe. Merci beaucoup pona kotala nga ndeko na bino Mimi Selunga. Na sepeli makasi na présence na bino. Tikete nzambe alola mwana bino akanisela nga bino na mabota na mabala na bino. Bozala bien bandeko na nga. Wana tokutana na prochaine vidéo soki nzamba ko permettre, soki nzamba ko accorder biso grâce pona nini te toya lisusu. Tokoya lisusu soki lisolo mosusu ekozala mate ya pete soki kozala wana tokoya kaka nde tosenga pema na bomwe ezala vraiment malamu, ezala kitoko makasi, santé nde makambo po soki santé eza te tokoko kosala eloko te. Nzamba bomba biso abatela biso tokutana na émission mosusu. Merci beaucoup. Bisous.